MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bani wa bolingo zali nga bino gardien du temple kana cadre actualité la mifa et les amis et puis si passe et puis si mawa kana butu oyo neka batinde la biso ba image tant de TV off makelele et namoni image moko et déranger pe sali bien té étant bato bazo dénoncer ma bien la communauté pe tozo ko approuver to ko beta maboko na mambo zo ko honorer na cause de l'insensibilité na image oyo je crois biso nyo sotoyoki les solo et agression à Juju Bio to landana no après bon tozonga pour nous va éviter pour ceux qui ne savent pas maître Churamboma toyebi a sabotaki to pas crachaki sur mémoire ya donc on a biso auto tika biso il s'appelle encore comme Louison Chura a betaki topé à la kisaki batu vidéo ya sextape ya mowe ndenge baza ko zuba ina sima azoganga je crois batu belé toka isangwana et dérangeaki hein et dérangeaki et alors batu ba sepela kité et parmi batu ba réagisaki contre cet acte et il y a malamoté, il y a méchanceté, il y a sabotage, voilà. To benga obongo et contre Mouwei, je vais parmi et bino bobika ndenge na réseaux sociaux kendelaka et a démarré qui mettre Chura. Parmi tant d'autres, Sophie et machin, mais na bala mibali si je joue bio a fingaki alors Maître Chura a coûté na Juju Nanzela nde a affronté pour agangela et topé a tourner pourquoi a fingaki donc à la qui kazaki d'accord té pourquoi qu'on manquer respect et bato bazaki accompagner la maître nde bomoni bango nde ba osama kelele pembeni wana ba msuza ko chae boye
Et premièrement, na bandana na acte, na eloko eleki, ok? Bon, tu rejoins na mafinga, tu peux aller pourquoi c'est ma. Et c'est pas bon. Eloko bosali bandeko, c'est pas bon. Et Joujou a père de famille. Il est marié, il a une femme et il a des enfants. Donc ce qui veut dire vidéo ou belle famille ba omonango. Moi si na omonango bana ne ba omonango. Ko humilier papa na bango boye, c'est malamu te. Naza d'accord te je n'ai jamais été d'accord bat balandanga ba ebi na ba anti-valeur na ba insulte na marmonio so oyo e norakate. Je n'ai jamais été d'accord. Et acte toujours à ça là que zaki mabe. Mais au finga, en tout cas, je n'étais pas d'accord. Même ngamo na condamné yelo churambo masalaki parce que na lobela kiango. Mais la skela au finga churambo maté parce que au finga eza malamoté. Mais lo au sali joujou eza bien té. Moi je crois bon, quand ta chura na moni chura simbi joujou té, bandeko bazai pemene bo sali mabe. Oui, ndenga affronter ndeko, ndenga solo li na eto pa lobelie, eta mobile ya gangelie et personnellement en tout cas, na moni on mabete. Oui, na moni on mabete. So ko agresser to ko beta ya ko ka pe ko sala on mais a sali on te mais au moins a solo li nandeko. A solo li nandeko ke bisi ndeko parce que après tout, tu rappelles aza mokolo aza père de famille azali mobala muto azali papa ya batu ko finga ye ezape kitoko te. Mais na zongi pe na maître chura. Maître lo sala eza mabe ngala ndimite so illusions za ndeko non ngosala acte salaka et ya maona ya pas eza ke o s'excuser pété o leka pété o lobake non bolimbisa na eloko na sali eleka bongo pona yo mona ke no eza malamu et du coup ba fingi yo sepelite po ba fingi yo mais yo tant yo cracher pona mowe o mona yo ngeno eza eloko mo eza ki honorable ou encore honorant pardon o mona ngo eza ki toko eza ki malamu te. Et au monika mabe oyo basali yo mais oyo salaki to oyo salaka yo mona ngote. C'est ça le problème avec nous. Tolinga lokumu, tolinga ba respecter biso, tolinga ba betela biso maboko, tolinga ba tcha biso à l'aise, to peso zala bien, toza na confort. Mais biso toza premier ya ko sala batu misusu mabe to pe o biso lingi ba sala biso te. Bible zoloba o lingi ba sala o te ko sala on pe muninga te. On est tous humains, toza na ba faiblesse. Tous en a erreur, tous en a faute. Mais na mabe na biso, to na ba erreur na ba faiblesse na biso, to lingarate et l'oro mo boko chabiso inconfortable. Étant qu'humain, égoïsme, mais malheureusement nous, tous à la ramban et ok ne ko chaba to mususu inconfortable. Tous en sa to mususu kimia. C'est là où le bas blesse. Soki biso nyonso, to koki ko zo conscience, to te yama. Je joue te yama. Chura te yama même bandeko wana eloko basali baape batu baape na ba faiblesse bazape na ba erreur baape na ba mabe basalaka mais soki lobi ba humilier bango boy est-ce que vous allez sengo te parce que baza après tout bazape ba responsable bazape ba père de famille. C'est ça problème toi na ona communauté oyo to ba ko mona mabe o basali biso mais biso mabe to sa bato musuto mona angote. Voilà ya ombo moni bandeko Afrique peut bongeza passi. Communauté peut bongeza compliqué. Tu connais la bambo a mené ton s'intégrer, mais tu changer carte. Mundela garde à bande nae. Mundele. Oza mabe oza la malamu, garder bande nae. Et puis mundela sala à part des choses. Des choses. Musala mbila eza mbila. Musala ya bayer eza ya bayer. Likambo ya songo les a songo ya paralysé à pakala. Nanzela bazo agresser yo en tout cas c'est très rare. Moi mundela kokota. Mais biso c'est vrai na culture na biso quelque part eza malamu. Mais mundele aromi batela robanga. Pour éviter danger. Alors no police akoya robenga police. Robenga police no boya mutu mo ba osali mabe. A pour ça n'était pas mi batela pe. Mais biso na bandinga na biso ke na bandinga na biso. To ba ko changer ko renouveler intelligence, ko changer conscience malolenga na biso ko kanisa ko mona ko salela makambo notre conception za mabe. Quant à ma finga, moi je n'ai jamais été d'accord na ma finga hein. Et là ba sali joujou na CPL na ngote, mais je crois été aïe.
Ouais, écoutez, et un peu bateau, mais sous ba fingaka. Boy, puis ça n'a toujours à mettre. Ce que soit bêta qui a bouqué le beaucoup. Tolo baké ya, tous en apoto barokangaye. Barokangaye après barotikaye. Barokangaye après barotikaye. So bakanya ou se défendre que non, a fingangaye. Monde effectif. Et bien que barokangaye, mais Mondele a condamné un moutou par rapport et par rapport. Non, il a fait ça parce que a gardé qui dans dit hello au mot qui de hello qu'on a sur les qualités on a posé action à terre. Allez se comprendre. Donc on a place peut-être pas passer 2 ans en prison. OK, à 6 mois. Après à Robima, mais le beau bougagné, tam sorti quand des fois à vie. Et peut-être surtout comprendre. C'est ça. Na do barana bato na bato ba finga bato. Tala o mutu mususu ofinga ye. Ngaso ofinga na obiso nzamba pambolo. OK? Ya mutu mususu ofinga o lukona butu. Ah oui. Et rassure-toi quoi makasi, ozwa makambo. Mutu muso finge a oluko physiquement, a oluka salomabe, a bomayo. Mususu a betayo. Au fait, muna mutu a se défendaka par rapport ya ye. Hein? Babilo ebele photo evitango, bato ebele bakufa. Kali koloka ya moins insulte. O humilia ki na miso bato na réseaux sociaux ebele bakufa surtout na bana poto. Ah OK, d'accord, non like ça. Je joue. Si on est besoin qui au bongo, et pas quand qui dit bah pas mbeli au coup fioti qui mokile. Kapouane pour ma finga. En tout cas, tout est ma bisonyoso. Tout est yama. C'est la gardienne du temple. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya mwakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu konanga, okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto po yo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu.
sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu, lise kwa na yoto komine malongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son nase métamorphosé, osimingo sambwe maladi na biso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo mpo asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na ngana yo Jésus de Nazareth. Amen. Ozinga bina bangelo,